mbaloyo eyindaki lisusu na nenga mukete mutabiloba loba asuki na ye na lotala nga polémique po na journaliste botinenga na bamanga bakache yango na ende koloba soki po l'équipe biloba loba baloba te po na nini yo oyo bona otanga komona migolba olobaka na grand maître moko boye na kotanga komo boko découvrir bientôt lelo abi aye ko palola yo e bongo yo oyo kanisa yo ndo yo bongisa kachi bonga tanga na koloba te na boy na ngai mona semi azo ndikaba manga kona kufa na ngai lelo to yaki na terrain to kutana ki bongo na grand maître Sititre. Hey Koloé, bonjour grand maître Sititre. Bonjour, bon sizanga na kolonga masque. Oui, longo lako. Bon on a ti pour se protéger quand même malade des. Peut-être vacances za yo te ba mona ke za yo. Maître Sititre yo ligoro do papa na vini. Maître ligoro mona mal aussi donc bambo théâtre bandi ko na ngai ne na moni okumbo je crois champion local maboko ya Nzambe de local comment ba mongo ko ouais donc suka do beau frère na nga mongo donc ndeko Barbara donc bon maman kumbo maman Eli Poutou donc je crois na sima caméra Eli Poutou je sais kaza musakata to musengele je ne sais pas bon mongo lisu mama nanga Barbara mamongo soki lo kela lo kondo bon merci. Oui, bino moko bozoyo ka yo oyo olobaka ke okanelaki gamete Sititre pona abalaki mwana bino ya komi na bino donc c'est okaneli penanga mais kokanela te panga ka chete oya ko betanga bor moko na kufana ngale la mama fuidi gamete Sititre ouais to kende mwa mbangu na dossier opozo pesanga kanda danger na liboma pona bino boza ba sportif botinda ngai na dossier botinda ngai na tala makam na bino to lobaka ba vérité mais nazo regretter mingi pona bazolo bakomono trop mais lelo na comprend que nous voulons savoir le problème au bengi biso to ya oyebisa bango ba vérité yango bana mike nyeti 5 étoiles champion ya Kisensu alobi ke ba Sititre baza bato ba leka déjà mais yepé nazo ebaté hein est-ce que ça 5 étoiles kamoko bongo yé au terrain yeba o legate Sititre za na nte pour ba parcours nga sali dans to ya sali ngona nte. Bon, et là on a observé à ça l'effort, à ça le parcours au Sititre à Sali. Je crois que Sititre n'a autant deux personnes à passer en troisième dans le monde à catch donc c'est Dingwe. Oui. On va voyager trop. Après Dingwe, Sibolit, après Sibolit c'est Sititre. Gamete Sititre andimi Sibolit lo kamba. Andimi Sibolit lo kamba. Bato batamol babimi masali fierté catch na libanda ya air de Congo. O batamol na ba province. Nazama Sititre na ville en Kinshasa. Oui. Ali Sititre na ba province do Sititre Nzali. Soki boyebi te o boka popo Sititre. Alo bagande trop telinga ba polémique te ngwa fandaka mais kanda parce que botangi komona e trop yango aye na kimia nyoso pona nde ayebisa bino 5 étoiles bazabana donc obengo bana ko ya koko kutu tanto na ali camarade ya nazali collègue ya papa na ye soki na koleta papa na été na koza donc aza kokolo ngai on a koloba donc eza ya ko komikumisa te oui ngana yebi yango Sititre nazali na opesa mo identité na ngai naza na famille munene donc maman botingai Lucia aza en vie papa kufa Georges Ngende donc na 50-50 comme on a Ngende eguluma naza mungala Équateur donc naza lobala donc nazali descendant ya chef ya roi Mapiko azali roi na biso kuna na village na biso ngaza descendant ya chef wana donc nali prince donc na mo continuer nali à part ça makamachi nali prince bino moko bozoyo ka makambo yo bosala constat bo comprendre que ba katier nyonso o basala ba kombo na Congo ba utaka na ba génération moko boyo oyo wana yo kutu ta mususu na génération na yo elote mais oyeka ko diembeli o ngape katier o teoka kiango edinga tanga ki ba génération na ebokaki yoka sikoyo wa makutu ba famille nyonso ya wa makutu na pesi bino ba mbote kote bozali wa mapiku voilà grand-mère bongisa linga na livre 6e okomona komba ko ranga ezali en plus eloko na ko bakisa papa obotinga za bunda libanda abunda libanda na ponga bidon nazali guerrier ya kobotama donc bingai na ikolo na bitumbeza pona biso bino bondimaka te menga na isino na botama guerrier obiso na Équateur ndenge ezalaka yo moko jeunesse ebi nazali guerrier ya blague te donc à part ça mangama sport
na bunda kana nzela to bunda na yo donc mukongo nanga na kola boy à part ça ba sport de sala et quoi na cité ata na va na kitu na koi na baluka luka ni au o comprendre phénomène wana te wana nga na mona ngona ba komba utaka na de bonhomme wana donc na mona ba événement 5 étoiles azali kachere na ko négliger te bambote sika azali na négliger de ndeko ngai na ka garçon respect na pesa mutu respecter na pesa mutu respect za yo zala nango mais côté ngo cha mutu 5 étoiles okukate o ma muta makofi mando mama diti donc guerrier 5 étoiles za muta bandu ba bitumeza ya binote bino makamna mni alimi ba pusu ba misala ndako batu wana ba vérité te nga bagarre donc bagarre ma bagarre 5 étoiles na ibo za kache za makasi mais so préparer le na comme na suka pepo na comme na suka carrière fona ça jubilé. Ah mais pourquoi tu n'as pas vu parce que Migol Bakuna a fingio Migol ba aza adversaire nanga ozoluka ya propre pe a petit mo bundaka bien na sebana style na azaka alanda style nanga aussi dans nango oui loko apena aussi sa carrière donc muto na obeta na ngaba asa bo frère nanga za Migol ba na bete na ngaba na miso ba na ngaba loko azoluka ba premier nanga na obete na miso na bete na ngaba na miso mama na ye papa na ye ba koko na ye na ba beau frère nanga dona bete na ngaba ponga pe na vana na mbakana je crois ba na mbakana butulu ba to ba na simana po ba landa ngai donc Migol ba kasanga beza emote pour na pe na ngaba mais pas au côté na petit na mamoti te bon na ebité mais hôtel ga lika mobile na ye barbara côté na mobile na ye barbara côté la te do ba beau frère nanga ba zakuna na ngaba do bango tout ba côté la ngai ba côté la te Migol bana leli donc maître cité obiki yo ozaki na boulot pesa mwasi na ye mbali loloko ngo ya bali esali mutema pasi mais loko esali mutema pasi okobeta maloko la nyoka mais ngai na wakala caméra na cancel na filmer alobi soko sakani na terreau ko kite akolando tina makofi na baba po ya bundala bali banda Migol ba eloko na obakisa aza petit moko donc on a petit pour nous toucher déjà donc comme master comme collègue Migol va préparer biloko kwa mbwa donc ozoluka ko makofi mando mama diti ozoluka oyo mozoluka ya ngwana kuna kubeta yo donc na ibilo na sala mwana te nzambe na ngai donc na osenga ta na obuna bigoloba na ke na komina ngaba basalinga dia billet de clou aïe donc billet de clou basambisanga parquet mbalango parquet demain pardon komina ngaba batinga mbalango parquet donc na mateta wa mbalango ba mapenga prison na na utala mutamutu nanga vital camera pas kuna tous ba collègue na eloko Migol bazolukilanga po audience na ba kufungola po na city train Migol bakeba on a bisaka ba ko menani Charles Mbutambutu na ebité Migol ba mwana na yo oyo okumisaka babike akotinda mettre city train na makala akutana na vie na ngai camera na lobite ke ngai na koti makama politique mais na lobika ka oyo na yoki na kanda wana nenge maître city très azoloba mbamo na likisuku bwa lelo abaki aende a répondre pour azala batante ya loba troté azilaka soko ye otumoli abeti mais soka benga ki nous voulons savoir baki a répondre bino mo beblo muke obolobi lobi wana peut-être vous pensez que soit qui nango yete mais alinga a répondre pour a se pelisa bino yango to peut mango to na question parce que to rembangi lo mo le ki na TV et ça qui bien te na ba YouTube na ba réseaux sociaux na ebite mettre soko yoka kiango ezana kache moko babingaka lipa ndoi ya papa ndoi ya papa na lobi ndeko nga excuse neti ngana alia wa city train na catch na bimi na kombo ya city train Nyamanzila ligorodo Hiroshima usala pe style na yo moko na Valérie leka ya Constant leka avec Guido donc na sala style na marque nanga na landa mutute pour so na mina zala lelo si nazala exemple nazala super Jaguar bongo so yemo Jaguar ozane na éviter donc ozo sala la combat mutu donc ngana za porte parole mutute pour tona la desila mutu na bimama city train Nyamanzila donc style nangai on a mettre na éviter na ki ignorer bakacha kala si cela ni ani ignorer bakacha kala tango biso to bunda bakachi biso yaza laki wapi po yaza salite na yebita na zona selembao nazo ya pa Jackie Shangi nazo ya pa collègue Moussa Sala na SNL to bunda na bango ba DV Mwanda to bunda na bango kuna selembao na mona été to za pe génération mona été et puis ngana website lo mo obi mutu so za maître okoti soda so za yuma obi ozo banga ba bobeta ngana mona ndi ngona ponga za guerrier na bunda ba komba deli na selembao sinete obanga oya misa te ngai manga ikudu yi
na banga nanga eloko wana te ni asoso kuta eloko wana na banga nanga ngote donc eloko soyo olufandi na point moko bando kitire ba vie na yo o vie di soki boy si bolite soki boy si très boy ozomwa oza mwana moko oza na bilakeli mabe o bakacha kala bonale makolungulu kacha kala ezate makolungulu te nga na sala na banque na sala na banque na sala à l'époque Mobutu na sala na hôtel de mon technicien ba yebinga engende bilobalo bano zo bana na tant que tu répondre mingi te po toza niveau mona yote sur le plan tout toza niveau mon côté c'est na ba vérité donc moi nous avons mona mayele jamais ko ba kulutu ndenge wana te donc quelque part nous avons mona moko mutu ça la bien to mayele te donc au quotidien musa soda no so nyama po bangi no protéger qui mettre non oh si tu train bagarre de riz donc tolongo makamba kati donc bagarre de riz na bunda na selemba chaque changa yebi mettre no format ya yebi ngana no ko banelo moto est-ce que si tu atangi comme mutu atangi ne comme mutu te o kwa ko lo ba ko sala te ke na zo komba mutu na loba nazali super jaguar jamais siko jaguar kolo kombo wana zanani siko no zo kombo na kino zo kisi pas jaguar ozomona donc nango zo kisi te nango fona bima o sele style na yo moko ba yeba yo mais yo limité mutu donc ndenge ve joga kata siki mupanzi ngape na kadi siki nango sala ngona na te donc fona bima na ndenge na ngai bo kolo kombo siko ngazali super jaguar siko kolo kombo zala nani via le baki ba tika baba sala bo po sala ndenge promotion te via le baki ndenge na bon via le ba mabete po promotion ba ko sala mena ebi ke sege aya ko biloko pa vie po style biloko tu ya sala via sala rango nako denda siko to mona te ko sala loko mote sala ki sidite sala siko ki sidite abi ma super sidite no ni ko kate pa yo yango na lobi sala po okutanga déjà si entraînement na s'entraîner na katile yo ba vie na o apela et puis eloko ka muisanga ka ke genre ya entraînement au sidite sala ka bolimbi sinatanga na kombo ya maître moko oyo maître na tanga kombo ne sibolite genre sibolite s'entraîner ka genre sidite s'entraîner ka na ebite so ba kachaka Kongo ba s'entraîner na bongo na ebite bon eloko na osenga mingi entraînement mais yo besoin image te on nzoto bata malade batala ye batala ngana ko monde yo za patron si titre papa na vini petit grand frère Valérie leki ya Suzana donc na na famille atika ko sa blague comme on ngai non na ko la super sibolite te bon zo super sibolite so ngala super sibolite ko lo ko mboza nani ye bisanga nan ya bilibi so ngala super 6 c'est ya kufa kolo komba ozanani donc ya kufa na osala ka promotion sibolite c'est dans ça c'est mon côté donc kolo kombo sibolite donc sibolite abima na ndenge na ye c'est abima edingo abima na ndenge na ye vous comprenez yo pe sala ya yo ko bateke ngana zo te po obundaka style edingo style edingo donc ozano super te kolo kombo azanani to benga nani edingo komonela ka edingwe moto na ngenge anguluma ma prima elo na kolobako ata lelo ne alia so ne sibo takata kwa fatika mandefu la chaka boy noir tout ça boy na boy na limité sibolite na che mandefu boye na dibe kagulu ngoni sibo ne bunda sibo ta bunda ba vie ba bunda balata masque liboso ba puma ba kenda mais lelo na nzela soki mwana musala di masque ba benga sibolite oui ozomona mais jamais a manka pe ba vie wana te baza ba lene na biso c'est ça soki oye na catch ngana champion d'Afrique pour sentir na ngote na boy ko ya na sentir pour maximum na sentir ko na sentir na li champion d'Afrique ba pesanga sentir na président Pecos na misa CG na zo ngona ba autorité o ya l'état ba salanga remise ya sentir na beta prince zapi na zana ba sentir na buchafu te oki na buti na bundi na Katanga likasi Kolwezi Goma Bukavu vous comprenez Idiofa donc na silisi presque région mo Congo ko saka na ngai te faut pesanga respect na ngai donc ngana na tout molaka mutu te mais so tout molingai etali yo aponga na waya nga selemba na koti semana bimio no tanto mateto ko mate ko mate mo ko mate lukunga pe ko mate sportif ala sportif muta respect banga ka baleki na ye abanga ba yaya ngana banga mutu nyonso na pela pro mutu te donc so yo ba no ba manki ba kacha kala ezala kacha changer de mon frère omoni kacha ba vie ba bunda po mona muta ibi kacha te kacha ba vie ba bunda yango atile to bunda yangwana na moni kutu petit na bino Shakira akumo lepe misoponde ka via ile ya Shakira les personnes appellent Mbote petit sœur Shakira respect na mobile na onano na peso Mbote trop aza petit aza yanga aza na sepela na trop ninga bunda parmi basi ba défendre basi na sepela mingi donc
soko zolia misopo site lia kana misopo de site na lopele na kati na koimbiko na kati oui vous comprenez donc na kana ba style na ngai ya nga moko nazo style ya mutu te donc ozomona mutu mwa munene nazo bina koimbiko mutu mwa munene na oh azo bina lopele oh jibe mta obina otoni vous comprenez vie batana ou beta be bon no mo oui comme kana mutu na ba kati ya balandi yango ozomona te marque na nga na sali balandi nga yo sala marque na yo ozona na marque ya vie moko boye vie na biso matete leader ya catch ozolanda ye te olanda ite net migo baninga sana bano ngala leo na komi siditre e simba na ngote ye pas na kwede marque na mo paquet ne mazane kwede donc ngana sala ka marque na ngai na kriaka ya ngai donc migolba na sepeli to bundano komba suka. Mais maître, ils ont l'équipe moi bakacher moi bana mikili kuna damusu kuna kaya kanel donc na éviter ba image ngo na otinde lango vie na ngai sibolite allo beli vie sibolite na mukete mususu kuna ba benga mwana mama na ngalo mawaloma azoloba bazoloba trop siko na éviter bino boyotika mombalo babonga bopone mais koloba musika ezalo ba maladie yozo ba musika yo kazolia ka mbala ba yaki awati ba yaki to bundana ba imana awati ba mona makamna ngoto yozo ba musika ba mobali aloba muningani mobali pembeni fara boyo ka ngoma ndomba bozo yango zo après to leka zo mbala moni bibene ya so betaka yango wana oye to bunda je gani so ngas na moni na banda kachi donc bato yi makamna nga kachi ne na banda kachi na gaso na kola respect na famille wa respect donc na lingaka ko critiquer mutute na ba mabe ya mutute bandeko bana poto so ba yi baloba musika te baya to bunda na bango to banga bango te pona poto tanto pona poto équipement toni to zana équipement nyonso ezana ngona kishasa nyonso ezana kishasa loma zoka makambo loma na yebi yo bien aux appels guerrier donc préparer kaka si dans apo na komi na suka ezatenge na lembite force ezali ngana bunda na nga kache nso ba yebi nga sona na porte kombe ezali yo ya okotsa mutu ba kama respect vie vie na porte okota te ba pesa nga respect pour na pe bon respect. Vous comprenez? Donc quelque part sur les musiciens, makamna qui est bien pour nani ba pesa valeur na musana mo biso ba kache. Donc kache fois na 5 personnes. Oh c'est meki nanga moi sinangai. Mais moto ganze komba ko so. Et puis encore tango tout moko te akia ko tisi ba o akia sisi ba miso. Vous comprenez lo wana? Donc et vie o to me makachi to me mango bien te. Lelo oyo ko qui n'est pas prêtre. Na kenda pas prêtre mo lombima. Petit nanga mo lombima to koma boy. Petit on a mis c'est pas côté là côté lombima bo lombima pesa mise enveloppe ya kaki ya pesa yake nango ngai na sibolti mbota likasu talaka degré wana na leli donc quelque part ozomona ke biso ba kacher to bebisa d'unité na biso oui premier combé ko banda bakise bandi ti c'est que bakisi ti na suka ngana fana na familia ba judoka ba petit sami bazali ba les bons et on a na poto na États-Unis na fana ba tout bien mais tant que ba no critiquer ba petit tout ba facha ba sepela na ngote ba petit ba kache ni so ata migol ba sepela na ngote donc tout ça ba icône na kache vous comprenez donc tant on toucher ce titre na yebo toucher ne diviedi ou toucher sibolite vous comprenez ou toucher bana nzili ba passa ou toucher bango bana chango ou toucher bango bana ngiringiro ou toucher bango ba sepela na ngote. Donc ça la catch ça donc dans yo tango yo côté na ta oza maître oza soldat moya niamati oza niama elimanzao tianga na komamo respect o balobi awa esalinga motema pasi soki yo okiango na esengo menga na leli parce que premier sportif congolais andimake azokende kozongisa ceinture na kimia mais ne fiske elmo il faut comprendre ka boy ngana expliquer loko pona na fandi mo ndam na ba catcher na bi mo keno na monde ya sport ezaka so mutata na ceinture il faut futa ka par mois via ba condition ya mboka na biso ba futa ba monte mais tant ngai andimi azongisa yango moi loko ça moi bien moi jubilane ça moi bien que non bon nazwi moi pe moi loko na ngai na tina poche moi ceinture na bino pe yango yo osana ko biso mama Fatou alinga osaila ngango to koma ma pré kaka ba diabo ba ndiko na biso ba collègue na ngai ba katcher ba bebisi donc mama ozali na marche ko sasa ndiko no cité jubilé oza mécène ko sala yango mama osala nga bien donc charge wana na limbi yango ceinture pesa 25 kg o yangai original pesa 25 kg donc na boya otambola ezala wa bango de ba cuivre on a te wana original vraiment donc nazo senga ata bato ba lobo baza ba super banani totikela bango ba wela po ba no finga ba vie eloko na senga yango wana donc boye denga bandeko na ngai na komi na suka na ko kanga mana eloko moko te ti
ndenge frère Patrice yemba na ti liwana nga na te na suki wana donc nazo senga mameli azape mutu ayebani azape mécène mameli akosunga pe oka mameli asalinga jubilé tantôt ezate Augustine akosalinga jubilé donc nyonso ya makambo nyonso za makambu na ebite Bourgmestre mpiana na maluku Bourgmestre mpiana yo ozoka makambo ndenge ezoleka naloba te mpona nini nakomi na temps oyo nabwakaka mabanga bozala misa papier soki osololaki te okozwa libanga te soki osololaki te okozwa libanga te libanga na soki nafandi place moko na le vieux ligorodo soki ozwi libanga pembe na le vieux ligorodo ezaka bien mais yo osololaki te na regretter mpona ndenge naza nabwaka mama Gina balingo nabwaki yo libanga nabwaki Nicolas Kapende motema ya Dr. Jean nabwaki yo libanga lelo nakobwaka mabanga mingi te mpona bosololaki moke nakobosana te wana soki nayebi te bon boyokaka nalobaka bien nalobaka boye babwakaka libanga ndenge moko na Shakira naboye nango ta kombo mpona ala pema maître na yo azwa droite babinisanga pele ok vie si bolita bwakaka mutu moko boye ye na Shakira babwakaka mutu moko ndenge moko ngai mpe nabwaki ye mpona nalanda John Bouder mokonzi ya Sankuru John Bouder na poto kuna kote ozali nayebi te ntango ozoya kini nayebi ke vie si bolita lobaki ke non lokamba babaki ke ntango ozoya obongisamaka osaleli bakombango wana bamona mpe ndenge akobeta bato tala sikoyo lipasa lokamba yo toza na pembeni azoloba makambo ya jibile bino mpe baprêtre poto bino mpe baprêtre poto oza mwana na ngai docteur Nadege na kata France wana fille na ngai liboso ene na ngai okosalela papa no jibile so ozolanda ngai oza na justement aza na adresse na ye côté Stade de France Nadege Bwako sala papa no jibile oza pe bien bayoki mwana ne moko ozala papa ne jibile apesi papa ne mbongo bazwi sentiro na zongisi na lembi te koloba kolemba mpona bitumba na obunda na ngai na makasi eza nango mais napesa temps na bana oyo bazwa temps kosala mosala wana kaka ndenge bino mwa bozoka azwa temps kosala mosala bokomprendre toza libanda mwa journal lelo mwa bien te yango bozoka mwa makele mais eloo te toza a tokoloba tokopanza sango mpona bino bosalela ye John Bouder koto zali ya yango yo nabwaka te mpo nini nabwaki eve yema nabwaki yo libanga nabwaka lisusu te mpo nabwaki Peggy Matumona nabwaki yo libanga nabwaki Aimé Tukudi nabwaka te mpo nabwaki Pasteur Francis Lohese nabwaki yo libanga nabwaki Pasteur Donacho Clore nabwaki yo libanga Suzanne Donacho nabwaki yo libanga nake mbangu kobwaka esu libanga esika ya Suzimbi olela soki bozoka na boka batetela ebele kwa basoutenir nga mingi batetela mitia malamu nabwaki Raymond Zola nabwaki Mimi Shungu mais comment ça était papa Walesa papa wana pasteur papa Walesa donc papa vraiment si vous allez pour la prière on a pas naé donc papa okosala nga pe jubilé au moins na yo ya ndaku salinga jubilé osala nga bien pour na bimi na scène wana on a sali pe koki papa tant que mosala homme de Dieu l'homme na moto na Nzambe moi no o tshaka loboko na ya déjà na ndako ya mbangai donc na pour ça que o tshanga loboko ekozala bien papa Pasteur Walesa yo nabiki yo kotaka makambo mingi okotaka makambo mingi na longoli papier na te na se pona yo oki kombote lela mais na bandiko bwaka direction technique na nga mobimba na sima ya kamera mikolo yo babi na changer style na zotambola kana na bureau ya bana basi Eli Putu na sima ya kamera na bwaki lisusu Diane Omoyi mwana muke ya 8 ans oyo montaka ba image oyo bomona ezoleka awa soki na bwaki ete nasali lisumu na bwaki Benjamin Mosiboni na bwaki Christian Matissa na bwaki Jonas Maza pona nake na kusukisa na bwaki Caleb Omatoko Jenny Shota na bwaka te pona nini famille eyamba mobimba na bwaki bango ebongo na bwaka famille Onyangunga te pona nini famille Onyangunga na bwaki bino libanga après oyo nasukisaka ezali Beramini Kamba motema ya ciao.